Par cause la pasteur Aza sous un groupe nae. Comme avant ko banata côté ya nazaki boso na ko moyembi ngai na utile ko l'église bande wemba te que sortie officielle ya album mo boba okipenda te wana nazaki na groupe na kata église tout mais siko sali moi click na yo moi ezani click ya bato kuma ya nzambe eko salema kaka nakokoma eko salema kaka ngai nakobala eko salema kaka nakobika eko salema kaka Beneza oh Beneza yo Ebeneza baba Ebeneza 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 Jusqu'ici tu m'as secoué. C'est pour ça que non vraiment comme ami secret et ça Yesu ami secret ça Yesu c'est pour ça que koyema kaka nama afunda ngate o atonga ngate o ateka ngate il est mon meilleur ami donc ami secret c'est Jésus nende bina baiki comme album vraiment ezala kaka na titre wana ami secret Biblia elobi ete mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort oh Yesu Ebenezer nzambi wani Beneza si wewe nzambi wa bana bashi ya Yesu Alléluia c'est un peu ça nazalaka na moninga moko oyo alinganga kala uta libumu ya mama aponanga kati na masumu alokutanga kati na bapasi ya mokili andima kozala na ngai moninga na ngai andima kopesa ya ye bomoi mpona nga nabika yawe na nzela ya ekulusu moninga na ngai mona misa pe il s'appelle Jésus est son nom, mon ami. Il s'appelle, Alléluia. Bonjour fidèles internautes, c'est là de pont à l'heure à laquelle vous nous suivez. Bienvenue à cette émission. Donc, Tozongi sous c'est pas Pasteur Aris Abeni Katumba. Donc, quand on a dit bino à part Pasteur Azali sous chantre le lotoyo ka album nae asika oyo kombo na ngwezali ami secret ami secret. Ah yemo kala mingi te akota na plateau daeka ndetoza na église nae. Donc boka banzembo ya bien banzembo o so yoki na matoyo o sentir que o apembeni ya nzambe o solo la nzambe. Donc prophète pasteur Aris non comprendre na benge prophète poani pasteur Aris Abeni pasteur okoki oya. Bonjour pasteur. Bonjour. Pasteur
tozongi susu. Vraiment. Tozongi susu. Tebisa bango que à part kozala pasteur aza susu na groupe nae, groupe d'adoration, hein? Oh na bisi bino so yoki banzembo le roi ba ami secret. Vous sentir nzembo mo bobi on a komi pembeni ya nzambe to na komi déjà na porte ya lola. Pasteur inspiration ana pasteur. Vraiment avant de tout maintenant koye koloba ababa non koyo kangona nusi. Ba yo kana moi acapella ana sala biso bien. To bandaka wana. Nazalaka na moninga moko uyalinganga kala utalimu ya mama aponanga kati na masumwa lokotanga kati na bapasi ya mokilie andima kozala nangai moninga nangai yes andima kopesa ya yeboboy monanga nabika yawe nanzela ya ekulusuwe moninga nangai mona misape Bazami balete o, misato te, milipete o. Azae moko, moninga nanga. Bazami balete o, misato te, fete pete o. Azae moko. Moninga nanga, il s'appelle Jésus, il s'appelle Jésus, Jésus, Jésus est mon meilleur ami, il s'appelle Jésus, il s'appelle Bondumba afundanga teo nakimoyibi atekanga teo nakoyina atonganga teo ile afundanga teo atekanga teo atonganga teo moninga nangayo Yesu nde bolingwa motema Oh Yesu nde moninga nangayo Oh Yesu nde mobali ya libala moninga nangaye moninga motema Yesu moninga malamu moninga nangaye
et voilà, peuple de Dieu. Puis nous devons comprendre que... Pasteur. Ok, gara. Vraiment, La voix moro donc. N'habite sur le banni. vraiment le coup comment ils ont pas nzambe pe na pesi ba mbote na bande konyosto bazali connecté sikoyo na de 12 étoiles officiel TV vraiment tika nzambe apambola bino nzambe a pesa bino makoki nyonso oyo ezosenga parce que boza toujours fidèle pona kolanda toujours biso na oesika donc c'est un peu ça. Pasteur, biso toyebi na titre ga ya pasteur. Mais tout le monde dit que bandembo le roi ba ami secret. Ami secret. Oui comment ami secret. Ami secret. Oui, bon malem. Wow. Bon, batala bato nzambe mtu comme azopesa nzambe mtu chaque jour azopesa oyo esengi mpona intérêt ya église etanaye oyo ezali corps de Christ. Donc nande tobi ke album na biso titre yango eza comment ami secret. Ami secret ndepe nzembo oyo totita koyemba yango wana. La majorité ya ba pasteur na moni bolingi musique fort. So za moi la choriste no bien il faut ça moi clic mon boy pe. Non bangai comme avant ko banata côté ya bona nazaki boso na ko moyembi ngai na utile ko na église bande wemba te que sortie officielle ya album mon boba okipenda te wana nazaka na groupe na kata église tout mais siko sali moi clic na yo on ezani clic ya bato ya nzambe clic ya bato nzambe donc de comment ya groupe banda otuni non oh t'as les attaquants du ciel. Les attaquants du ciel. Bazar bato awat. Majorité comme libanda. Majorité bato libanda mais je pense pas que bato awat. Bato awat. Obi oh mais pour ça télévision on baraquette pour te battre. Non. Bazar bande bazar awa. Siko ba oya yo pende bazar. Ba pasteur na bango bazomo na bango tout. Va permettre que ba yo yemba. Oh, ils ont les attaquants. C'est pour eux, ils ont copa là. Non. Au moins, non. C'est Gaël. Donc, est-ce que le pasteur a réussi wana au fandi le lobby obimisa mon ami secret ami secret idée wana non idée bon comment idée biso bana nzambe idée nyonso to utaka et pas nzambe donc so ki nzambe alobita oyoki ko susa te no koyoka il faut que au changna nini na mosala. Et pourquoi, comme ami secret kaka, comment tu dis un jour, je crois bien, c'était en 2000, tu m'as dit qu'on préparait l'album Quand Fall John, 2000 comme 19, hein, 19, hein, 19, on a qui, et là qui, je suis en affaire dans clavier, bon comment nazaki ko bonde les vers ba 16h bonde ba na 6 tellement nazaki ko adorer nzambe ko kumisa nzambe ko adorer nzambe pour na bien fait na ye nde na vano na bandita ko kanisa ya ngavo nazana ni pour ngati lelo na méritera toujours grâce ngolu te ya nzambe parce que kotala mabe na ngai kotala comme non bapaku nyonso oyo na sali comme awa na sa moki oyo parfois ta mama comme on a sala baboti na ba monanga te abaninga nanga parfois ba pasteur nanga batikala comme on a yango te mais ce
comment imaginer que mais ce qu'on a mabe wana endroit wana makam comme tana on a zaita ko sala nzambe ko zaita ko mona ngai mais ti lelo na ba ke no atikala ko funda ngate nita ko kota ko tonga nga no babe na nyosto na biki vraiment nzambe to yesu azalema ami secret do yene mouvement ko ayebi ko bomba ba secret ya bato parfois to moi c'est on balle de ba bomba na no ba secret ba mapasa no ba kinaka ko tonga parfois bande ko on to bien kata ba biro na ngai ba biro bosoka to bobema ninga lelo ka ba o ko monena ake kosani ko teka de ce c'est pour ça que non vraiment comme ami secret ezaka nani yesu do ami secret ezaka yesu c'est pour ça na bandaki koyema kaka nama afunda ngate o atonga ngate o ateka ngate il est mon don meilleur ami donc ami secret c'est Jésus nene na ba ki vraiment album vraiment ezalaka na titre wana ami secret album Wanzi au préparant depuis 2019. Et l'autre on a 2022. Il est sorti officiel dans Ouezalakan. Bon, parce que ça déjà, nous sommes dans le studio, c'est 100% déjà, tout ça déjà. Même maintenant déjà, comment 97. Donc, ils arrêtent mon pied, comment ça, un dame, donc, juste mon pied, combien de titres? Et ça a 7. 2019, 2022. 7. Pasteur Harris. Toujours découvrir Kaka. Pasteur Harris, à l'époque, nous fréquenté milliers. Place où Zaka école. Mais les lots, à ma grande surprise, et au comme église, n'a habité école où on est à Yotondeni. Vraiment, ma soeur, je me suis comment on a tout bête, on doit le le soutien est déjà sentiment pour ami secret. Comprendre des c'est que pasteur a vraiment des difficultés il y a une école, une église, une orchestre. Non. Même à ta école, déjà, quand tu as l'album, déjà préparé. Donc, si nous sommes composé par Yomogo. Tout. Tous les titres, et puis nous avons des connaissances, nous avons c'est nzembo ezakana yo mo uzana wipana yo kuma kana na studio parce que ça passe au yoki babandi wetu kutana ato tubonyo eza bien mais isikana toto cha boy ato bas leader te ponga na ndima non te no kika mo ponga le mois 2 mois 3 vraiment pour na confirmer nous on a chanté par yo moto participer moi ba featuring na ba artiste bazali kaka yo betika ba artiste te betika na banzete ba artiste pe kaka ba artiste mais non reconnu bazali bon out merci déjà baye bani déjà ba oye bana surtout bandi ko bazoye bana baye bani déjà est-ce que ba clip de bosali obi ba clip bientôt nous toujours bana déjà sur 7 na bosali l'autre donc tous la ba clip net ba clip ya ndeni ba clip mo ya bien ba clip mo boye clip ya classe simanda côté donc tous là on ba place mo ben pour jour à clip toya oui toya vraiment biso to ba mais to koya penda total la clip wana ndenge pasteur Harris ebisa biso ndenge to tala na ba chanteur bo zandeni vraiment na nzambe non nzambe tana biso te eloko moko te comme oyezalaka comment oya mabe pasteur toyoka nanu po koloba mingi mabe toyoka nanu toloba toloba mukime toyoka koyeba Yesu
makasi na nga koyeba Yesu bikamwa na nga koyeba Yesu bomoi na nga koyeba Yesu kimya na nga koyeba Yesu esengo na nga koyeba Yesu jela na nga koyeba Yesu esengo na nga koyeba Yesu nyonso na nga nasuka kaka te na koyeba ye kasi navanda mpe na maloba na ye oyo elobi na ngai nalinga ye oyo elobi natosa ye oyo elobi nasalela ye na motema na nga mobimba koyeba Yesu nenjela na nga koyeba Yesu ndenguya na nga koyeba Yesu esengo na nga koyeba Yesu pole na nga nasuka kaka te na koyeba ye kasi natambolaka mpe na maloba na ye oyo elobi na ngai nayina te oyo elobi natonga te oyo elobi nabwakisa te oyo elobi naboma te Yesu njela Yesu bomo Yesu rafa Yesu nguya Yesu nguya Oh Yesu bomo Yesu bomo Yesu kimya Yesu kimya Yesu rafa Yesu rafa Yesu nguya Yesu nguya Pasteur Harris, donc il y a le baou des dépôts toyo kaka avoir toyo kaka donc baebo landa biso chaîne ezara moko so lingo mona Pasteur Harris na groupe nae les attaquants du ciel. Hein, nulle part ailleurs, toujours na 12 étoiles TV officiel, bo s'abonner massivement. Hein, bino boyo ka tembe na ba wana donc ngana boy na tanga na comme pour memanga mbumbe ba mo baebi donc na banane na ba wana ba voisin pour nous sentir ba voix monsieur correspondre na ba voisin mais c'est nani jamais biso tout c'est la nzambe kasité biso date oh ba baembe la penza wana kasité mais on sentir que ser mort hasard azo beta kolega ser wana soki album oyo esengi ebima mais depuis kala c'est que ça la rage et ça que oh bon oh notre makoki ça te ton ndeni non parce que surtout que docteur ça le kola batno so non comment ba sala on m'a demandé papa igaza ba caméra yango nati hein to ba peka papa iba toke ale toke ba cha caméra to bandi ba clip que et que comment ça lobi c'est penin comment est bimi mais tout vous êtes toujours patient kotambola tana tanza pe souci ne se ezali que te libota ya bana
nzambe bazwa biloko moko ya malamu ndenge ta banzembo eza malamu pe lolenge pe tolingi ta topresente banini baclip ete na biso eza te concurrence moko ke ote ye atie biso ozomona biso nyonso azoto il paraît que basala nzambe bakomobeta pe générique malgré bona banzembo na bino bakimia déjà bana déjà kala déjà mais soki nzembo o baba comme ezaka nini na lola bazoyemba ozana ezaka nzembo lola kuna no ata ozalaka nde yango louange bino mpe bwana wa bino yango asuma ekozanga te ezali donc c'est que sortie officielle ekozala neti bajournée mpo biso nyonso tozela wana baplateforme nyonso to ndeni donc de sorte sortie comme officielle na banja déjà nde tozokusa déjà non je crois bien donc déjà septembre somelo nzambe donc asali te donc soki nzambe vraiment à permettre que vraiment septembre ekosila te donc septembre ekosila te tokozwango déjà pasteur na août awa faut organiser marathon na o oui non marathon oui ekozala ndenge nini quand on parle de marathon on voit quoi donc non toza koma na séminaire moko donc na banda eza toorganisaka yango chaque année chaque année na mois ya août oui tobengaka yango okomota autour de Jéricho ezalaka comme renommé na wana autour de Jéricho oui ezalaka kaka awa et mpona banda na banja tosalaka yango chaque mois ya août ya année oui donc tosalaka yango oyo mbala oyo ekozala comme 5e édition donc na base ekobanda le 1er, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7. Et puis le 7 souvent comme écotomé parce que biso a tozaka na chaque premier dimanche au mois tozalaka na matondo plus et donc ezaka ba journée moko oyo toyaka kotombola nzambe kokoyembela nzambe takobine na nzambe okotonda nzambe mpona ndenge koma abimisi biso mwa mosusu akoti biso na mwata mosusu non nyonso toliaka de cette note ezalaka toujours fixé na date moko bien jour moko non de soki nzambe koma atie biso au cœur que même ata lobby et ça moko ekosala ozomona donc ezalaka première dimanche ya mois nyonso toto osaka ana matondo plus yango mpe comme na clôture mpona autour de Jéricho comme ekotombe mpe première dimanche ya mois ya août nde ekozala mpe matoyi parce que ekozala nano clôture mpona séminaire na biso wana mpe ekutani lisusu na matondo plus égale à combien bombe donc abana nzambe nyonso déjà tozolase déjà no invitation et tobongamaka déjà parce que oyo mbala oyo ezali 5e édition invitation fait tomona déjà moi affiche esalami moi track esalami déjà nde tozoloba be bazosala yango déjà na banza biso tosisi ape tosala déjà moi sport moko on a moke na papa ik bon déjà ebana déjà koleka kaka ndekaka déjà au fur et à mesure elekaka wana ekozala sikoyo bana na yo ya awa bampate na yo baede oyo ya kopartage oui à partager à 12 étoiles partout donc nga na okoloba te mpona olinga nayoka baconfirme bino nde na koyoka mpo so tobandi koloba mingi tosala eloko te toyoka nde Victoire Bagina maya yebi makambo esenga bi pasteur Aris toyokaka pasteur Aris kende nanu baorganize baosala boye siko leyo toyoka
nani abotama na lisanga ya mwasi na mobali te atombola mosapi na ye nani atombola mosapi na ye aloba abotama na 23 chromosome lokola Jésus oh ajalité 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 oh yo aleki yo Yesu ajalité na bolingo na monite moto akolinga malokola yo Jésus ajalité na fidélité pe na mawa na monite lokola yo Jésus ajalité oh na bolingo na monite moto akolinga malokola yo Jésus ajalité na fidélité pe na mawa na monite lokola yo Jésus ajalité oh c'est Yesu c'est Yesu mosusu te kaka c'est ye Kolo nyonso ah c'est Yesu c'est Yesu nakona na mbaka c'est oh c'est c'est Yesu Kolo nyonso Nzambe ya butu mpe ya mo c'est Yesu ya kolela mpe ya c'est kaka yo c'est Yesu Kolo nyonso nakende lisusu wapi c'est Yesu yo nazala mobali ya c'est kaka c'est Yesu Kolo nyonso ngai naluka lisusu nini c'est Yesu oza nyonso ebomi c'est mpona Yesu Kolo nyonso Nzambe ya likolo ya ngomba c'est Yesu kaka yo Nzambe ya pale kaka yo c'est Yesu pale Kolo nyonso oh c'est Yesu c'est Yesu c'est Yesu c'est Yesu Kolo nyonso oh c'est Yesu c'est Yesu c'est Yesu c'est Yesu Kolo nyonso Pasteur Harris, donc, na permission na yo, so koko paiement, donc, que Bandeko va se présenter. Oui, oui, pas de problème. Mais bon, mais bon, nous sommes. C'est présenté, bah, mon malgré tout ça complété. Bon, on a une banane. Oh, le banane, oh, bah, comme il y a le bazar à bichoter. Tout on a frère Nani. Clovis, et comme à ceux qui ont empêchement. Frère Jancy, moi là-bas, je crois. Maman Ariette, maman Mariette, il peut avoir bisoté, tout ça na sœur Gloria, et sœur Tézi, la base à bande oh, tout ça na bisoté et bah oh bah ça bango moko bah milopela. Ah c'est frère Trésor beaucoup ta. Mon frère Joe Abeni. Nga Vianela, Dada. Moi c'est le frère Nathan Lukoki de l'Ataka. Moi c'est la sœur Déborah Lupata. Moi c'est frère Isaac Piano. Nga komona nga Erika Kiketa babenga nga mingi na majabu. Shalom peuple de Dieu, moi c'est le frère Rabbi Mabanza, le petit frère de Jésus, donc c'est un peu ça. Pasteur Harris,
Frère Rabi. Frère Rabi, c'est un peu ça. C'est ça vraiment. Pasteur Aristo sepeli makasi ko zala awa ko ndenge obengisi biso na église na yo donc esengo makasi yo zala awa toyoki ba sœur ndenge ba se présenter na ba frère donc tozozela kaka biso tozozela sortie officielle to comparer na ba wana est-ce que pasteur abeti to abeti te est-ce que pasteur son côté ezali bien est-ce que fallait ba tchabo ito tozozela ngo poto yo kapena mais Maman, tu as kolba mingi, tu as pas meni. Pasta. Na kubala ka. Baginama. Te, na lo mambo li ba te pasta. En fait, c'est ça. Donc nini comment on nga lo ba. Et ça loko on ça même ko ça producteur na mo. Mais aux un producteur te na mo. J'hésite. Victoire Bagina, ma beauté porcelaine, babi moi si à Pembe, à Parola, résident en France, babi Talara yo, 12 étoiles TV en gold. Lelo, na pasteur Aris Abeni, Katumba, ya linga peut-être que non tina suka. Tina suka bayi bagay wane zaki. Donc bino mo bo comprendre tous et la sortie officielle car ndenge pasteur Yemo Kwazo Zelisabiso au mois de septembre. Donc déjà tout coup on est sur un marathon au Erozalana mois d'août à partir le 5 le 4 le premier le 7 le 7 et puis pour l'album le bâtonnion soda tout ce que d'abord bâtonnion déjà bobo s'abonner na 12 étoiles TV officiel comme on a 12 étoiles comment officiel TV donc et pas Victoire Baginama hein Victoire donc bâtonnion on pour ça ba consommer ami secret na be bisa msuté kaka awa donc erango déjà babo s'abonner déjà tout donc ba actualité na biso nyonso ndenge tout bana ba clip nyonso tout bon komona ngo awa pasteur Arisiko mutu mo bo tala o na caméra abengi abiki na posa ye akoma producteur na robot to robot ba pa akoma te comme abaki samara non na liste non c'est ma moi Jésus robot ya te donc aya na e mutu wana on le capable victoire et puis biso to benga ou soit to projeter avant to si sa émission na biso déjà l'air au pesa ba salutation na yo l'air au lo ba mona o ya fin ko bosa na kopesa numéro na yo ya téléphone te pour resala bien mutu mo boye un amoureux de Jésus a rolinga sala o bien mo boye donc ça la biso pe bien to comme presque na suka ya émission na biso to zeli pasteur apesi moi bambote na e moi conseil na e moi ba mot de la fin et puis to yoki moi nzembo ya suka et puis to kabwani susu na nzembo mo ya te ya ba voisin pour ça la bien to yokaka te ya bino quoi to yoka pe que so bon pe ba meka ko interpréter ba ninga ba bettra ngo comme il faut vraiment bambote na saka ke ya bana nzambe nyonso to do bande ko nyonso to donc abana nzambe ko ba kwa nyonso to ya monde na pesi bino bambote pe na et na za fier na groupe contre les attaquants ici donc ba maestro na ngata ba continuer na ngai parce que ba nyonso ata ba président non dans la présence pe bana nyonso to ba ya église les fruits de l'esprit vraiment bozata na motema pe na bande ko nyonso oyo to bazo soutenir biso da ba mai de ba transport pe na 12 étoiles pe le sous mingi victoire 12 étoiles donc vraiment mama no comment va merci et belé donc oh nous to comment on a posé à ko contacter biso no comment on ko communication atana WhatsApp ko biso na 081 42 26 399 081 42 26 399 soit au Betty pasteur Aris Abeni Katumba officiel wana pour la page d'Angaï. Merci beaucoup. Et la base continuer. Merci. C'est avec un plaisir que nous mettons terme à notre émission.
lelo tozaki na pasteur Aris Abeni Katumba. Donc binomo bo comprendre que ba voix ya mystique hein yo mo yo ka na groupe na ba o majabwaza. Donc yeba ke awa so oyeka ngulu ngulu malgré il sert Dieu mais tout le barate tout bomba. On se retrouve à la prochaine. Sinon merci à vous et au revoir. bandeko nyonso to d'abord s'abonner kaka massivement na 12 étoiles TV officiel. C'est un peu ça. Te nabongisa helika te nabongisa konzima na ngai te nabongisa helika te nabongisa konzima na ngai bilaka nyonso yoloba mpo na ngai sukasuka ekokokisama oyo nyonso yoloba mpo na ngai sukasuka ekolata nzoto na ngai ekosalema kaka ekosalema kaka ekosalema kaka ekosalema kaka nabungisa te kondima na ngai epa na Yesu mobali ya libala nabungisa te elika na ngai yaya epa na Yesu mopesi na elonga oyo lobi oyo laki Yesu na bomoi na nga nayebi sukasuka ekosalema kaka oh nabatela se kondima na nga mpo nayebi okosaka te onimbaka te Yesu Biblia elobi nanga oza moto te mpo yo okosa makomi ye ebakise elinga oza mwana moto te mpo yo wangana oyo lobi na bomoi na nga oyo laka na libota na nga kana yawe onanga ekosalema kaka nakokoma ekosalema kaka ngai nakobala ekosalema kaka nakobika ekosalema kaka moto azanelaka na Nzambe akufaka te soki nanu asimbi bilaka na Nzambe te tala likolo akozanga koyeba akabi mobale epai ya gare Sara boni erera boye eza mpo ayebaki te azanelaka na Nzambe kombo nango Izaka aleluya oyo lobi oyo laki Yesu na bomoi na nga sukasuka natingami na yo lokola sonzo nakotika yo te mpo nayebi okosalela ngai maloba na yo ezalaka lokola mvula ezongaka likolo te soki epolisi mabele te Yesu ekosalema kaka Nzambe na ngai Nzambe na ngai Beneza 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 jusqu'ici tu m'as secouru Beneza Beneza
Ebenezera Yesu. Ebeneza. 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 Jusqu'ici. Jusqu'ici. Yesu, tu m'as secouru. Ebeneza. Oh. Ebeneza. Ebeneza Baba. Ebeneza. 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 Jusqu'ici. Jusqu'ici. Tu m'as secouru. Bitumba ngambo na ngambo. Bitumba ngambo na ngambo. Jusqu'ici. Jusqu'ici, Yesu, tu m'as secouru. Olobaki okotikanga te. Olobaki okotikanga te. Oyo, onayokaki lelo namoni na miso. Alléluia. Bakangeli ngabi kuke nyoso. Alléluia. Babosani Yesu. Yesu fongola. Bakangeli ngabi kuke nyoso. Babosani Yesu. Yesu fongola. Basimbi nzoto pe reputation na ngai. Batikeli ngai pe manabo moi. Alléluia. Biblia elobi ete mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Oh Yeswe. Nakati accident nzambe na ngai mingi bakufi obateli bomoi Yahweh. Biblia elobi ete mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Ngai nandimi malobe lobi ete. Si tu es pour moi, qui sera contre moi? Ya Ebenezer. Ebenezer. Ebenezer Nzambiwani. Ebenezer. Si wewe Nzambi wa bana bashi ya Yesu.